Bonsoir la Chine, bonsoir la Chine, bonsoir la Chine, bonsoir la Chine. La Chine, naye na bilanga, naye na bilanga, naye na bilanga. Naye otala ba tomate, soki kauki, soki pe kauki te, ça fait une semaine, naye na bilanga te. Depuis mukolo wana. Donc la Chine alobi lelo toza na émission ezali moto apesa moninga te moto akopekisa moninga akopekisa te. Oh, bango bakanisi ke la Chine azobanga bango. Mais non, la Chine jamais akobanga. Donc voilà la Chine awa naye nalakisa bino eloko moko oyo eza bitekuteku ya te, eza bitekuteku te, pardon, épinard ya Congo nautaki nango na Congo. Nasalaki yango nanu na ndako ebimi siko na ye nango na jardin kotia yango. Bomona oyo ya rouge wana papa aloni ba chou ya rouge oyo eza ebande ntango mpe ekoma minene nakolakisa bino. Donc voilà, la Chine toza na émission omoni oyo nyonso ezali bandunda ezalaki papa asa alongoli yango asa abwaki yango. Awa ekomi sikoyo eloko série mosusu awa balabala mobimba awa alonika ba chou ya pembe na ya rouge. Après ba tomate tala ezozika yango moko eza susu vraiment bien te. Nazwa nanu oyo ya monene oyo esi eziki se nazolongola. En tout cas ba tomate eza ozika na moi. Donc ça fait moins longtemps na yawa. Etikali ka ba poiro il faut na longola ngo mais ezela nanu moke. Ba poiro yango. Ba poiro yango yo. Donc ba poiro evanda nanu moke eza kobeba te. Mais ba tomate eza kozika. Oyo eza ba aubergine. Omoni? Lem suso na meme ona ndako bokanisa asombi yango asali boye bomoni yango. Nazolakisa bino eza na jardin. Bomoni hein? Donc voilà. Et voilà. Voilà. Awa etika etala. Ba courgette etikali mais esili etikali kalelo nazuka mibale. Je crois qu'ils ont beau les sociétés. Voilà la Chine. Nalena loba mukeboye avana bana musana nanga na jardin. Balobi muto ya abatami kokanisa te koleki ye mayele. Muto abatami azalaka mayele. Muto alobaka te azalaka mayele. Eza lokola Karine Mokonzi alobaka te kokanisa te ke aza zoba te. Alingana ende makambo te yango wana alobaka te mais comme mino bato bobandi ye. Biso siko la Chine toyaka mabe. Omoni oyo ezolinga ezika lisusu. Oyo ezolinga ezika. Ngana longola yango kaka. Comme mino bato bobandi ye. Donc eza siko faute ya la baronne te, faute na bino. Bino bato bozobanda ye. Bino bato bozobanda ye. Eza ngai ya mindele. Bomoni ngai ya mindele. Donc bino bato bobandi la baronne. La baronne mutabandi bino te. Bopikaka kaka. Po lelo ekoyinda, ça va yinda.
lelo nga na kopekisa mutu te bino boyebika ngai nga natikelaka mutu à s'exprimer jusqu'au bout. Donc bino mo bato botumoli ye. Alors banjoy ya la baronne bakozala lelo banjoy banjoy ya la baronne lelo bakosua mabe. Nazozwa bangainga ya mindele ozei. Banzo ya la baronne lelo bakosua mutu. Lelo nde lelo ndenge mama Yvette Matondo alobi na mama la diva alobi c'est trop c'est trop basakana pe na mwana muninga boyete bino boyebi te kaza na ba mama adoptif na ba papa adoptif toyokeli bino mawa totiki na biso makambu ya mafinga me bozolinga kado bino bolingaka mafinga donc bozela lelo bokoliango bien na fufu ya mboka semulu te ya mindele me fufu ya mboka lelo bokolia mafinga lelo po bolingi yango bongo bolingi bongo bato bali na bango mafinga te me bino bozotumula bango bato batikeli bino balingi kofinga bino te donc bino bokolaka na mafinga donc lelo bokovivre mafinga wana lelo bokovivre mafinga parce que bolingi mafinga. Donc voilà mawato bolingi mafinga trop. Voilà la Chine. Natiki bino à tout à l'heure. Nalobi moto apekisa muninga te. Makasi na yoka. Po la baronne atumoli mutu te. Bino bato bozo tumula ye. Bino bato bozo tumula ye. Bo bwakele bambwakela. Bozela banzoi na ye. Banzoi bola mukalelo. Banzoi la baronne bola mukalelo. Nalobi moto apekisa muninga te. Boyeke pa na biso bambila bazoleka nazaka na balabala donc lelo moto apekisa muninga te bota tomate monene. Voilà la Chine. Voilà la Chine. Boluki makambo bokozwa. Boluki la Chine bokozwa la Chine. Donc lelo la Chine il faut corriger bino. Atia bino na place parce que bolinga ka batia bino kana place. Ba corriger bino parce que bozo kolaté. Papa qui connaît tout. Papa qui connaît tout. Moto amokri mobima yebi nyonso. Ezalaka te na yoka ngote. Moto ya mokri fo azala pe alobi na yebi nanga te. Mais yo lobi ka oyebi tout. Pardon. Papa qui connaît tout les lots vivre. Revivre la Chine. Revivre Banzoi. Papa qui connaît tout. Papa qui connaît tout. Revivre Banzoi les lots. Olingi. Opona. Ba corriger yo to ba finga yo moka opona lelo. Yo moko mtoluka kyango. Oluki la Chine ba pekisi o ba boyi na bango ba tie na bango na se mais bozo linga bato ba tia na sete. Donc les londe boko vivre ango. Boko vivre ango penza ya bien. Soki bako bimiselo makambo mona oyoka ngona ntelelo ko yoka. Voilà, na suki wana, c'est mes fashion de Nantes. Na continuer na moi musala. Ciao. À tout à l'heure la Chine. Moto opekisa muninga azate na opekisa mutu te lelo. Na sina lobby déjà. Mabeka ko
moto apekisa moninga mabeka mutu mabeka tofingana te makambo kana kopekisa ka la Chine to swana entre biso na biso te wana nde na oboya wana penza na koboya penza mais papa qui connaît tout ye moko mutaluki ba makambo allez ciao.